Bonjour à tous les abonnés de Karine Yamado TV et pourquoi pas à vous les amoureux de Karine Eloubou, votre émission que vous aimez autant. Ici, quand vous découvrez la recette sika et pas yoapi boye kolaka et pas yoapi bobakisaka boye bina o ici déjà boye kolaki. Cette émission est présentée par moi, votre chroniqueur Karine Dissou. N'oubliez toujours, abonnez-vous massivement et gratuitement sur votre chaîne YouTube Karine Yamado TV, autrement dit maman nganga tel corps tel keka nenge nzoto nzala ka munene nenge pe motema neza munene maman o yebi kofanda na bana. Émission ya Karine Eloubou ya lelo gloire ngoma moto fa 3 derrière la caméra avec Karine Dissou to sepeli koyambela bino maman mako bien maman kitoko asala musane bien to yebi déjà nenga jouaka lelo to découvrir susu facette sika la cuisine. Est-ce que nenga jouaka bien alamba kapé bien asa vraiment maman na kati ndako to koye bango na kati émission na biso ya Karine Eloubou. C'est pour cela na sengi na gloire ngoma moto fa 3 au fond la ngai caméra tout mon maman Viviane. Bonjour maman. Bonjour. Maman Viviane, bonne santé. Santé ça bien par la grâce de Dieu. Mère. Et c'est dans l'émission Eloubou. Mais tu mets un peu le bilan vie artistique nous keka et puis tu côté l'émission il y a Eloubou. Mais par rapport il y a vie artistique on est maison kendeli au monde on est kendeli. Bon tout revenez baby tout revenez baby bakoti lokoso bakoti kindumba bakoti bakisi bakoti mambebele do baby. So qu'est-ce qui a fait que maman beba? Bon tango piraterie koya tango baboyi ba CD ba CD ba DVD ba koma kobuka ngo moto komi yemo producteur biso moto komi ba producteur ba bilo na biso ebe batende donc na sala nyonso na ko sala pona zo mbongo na tourner na kota na site na ngai omona be différence par rapport ndenge ezalaki ke producteur a ependa boye afuti bino ba cacher bo tourner omona ke o sa buzo ba mingi te aussi mais on peut kisite hein on sait peu n'importe quoi mais au fond d'annonce la producteur n'est na vacances boé aye to tourner mais le quoi bon ba rasuté biso moto comment va producteur au san n'importe quoi ya baby YouTube la minute te ba ki makambo ndo le kara entre baleki na bino ke banzaka baleki ni ba ina sima ba onde bandaki o ya o ba yoka kia saki bazongi saki bo akine ki bo mais cette fois-ci bino moko pe mikolo beaucoup moko te makambo nesi makambo makamne neti makambo so leka entre ba sœur na yo pechanga na sila lokuta mabete makambo on ndenge so bana ndenge so kina yebi ata mutu na makona oh c'est mon kombo na Yesu na ebité ba wela nini na ebi pété qu'est-ce qui se passe conseil ni no pia ba na ebi lote mo si peut-être tenter au solana moko na bango par rapport ya te lote na si peut-être okuta na mutu te na si peut-être au solana na mutu te kutu naza surtout ya oyoka ngo pa na yo mo les grands journalistes na ebi lote là je nous informe lelo zali anniversaire ya moi moko ya kitoko moko bien alata kitoko Maradona nzambe ya ballon te me lamba na kombo ya Hélène Kamwanga joyeux anniversaire na yo babi lelo le 23 to kolia mwana ya bébé ba kotumba yi ule moti me mwana ya bébé ba kotumba yi wapi na bandal na base donc to zala wana lelo le 23 maman to ki na tout ce ko chité to ko tuna otu elaki apparemment bena bolinga na théâtre oui bon on a mingi na ba tournage kaka bon on a tout le monde na ba tournage ngolo bike to linga na te il y a beaucoup plus de monde qui ngani boye n'habite l'autre papa na yo mais exact au monde vivant ndenga za boye azana ba artiste o ya fréquentaka OK intel pe ndenga za kuna azana ba artiste o ya fréquentaka et ngolo bateke le quoi tout ça la théâtre tout ça biso nyoso futo ye banakaka biso so futo kuta na kaka non eza bongo te donc to linga na raté wana dage wana bolongola rango to zaka na biso bien eza que so kuta na tournage nous vivons les moussa na bandal intel les moussa azana moussa na ba mbinza ba ipeni ba wapi so ba biso tout na tournage wana to pesa nimbote to solo l'occasion c'est que to kuta na yango wana est-ce que ezapé un solo groupe Simba groupe sans souci d'Afrique parmi bat oyo basali shit ya groupe wana maman vient pas na kati bon nga pila na kati po nga na soda
ya groupe sans souci d'Afrique basoda bon sikoso basoda nyonso bakei na ça c'était ya kolongwa boyokanaki pene ke bo oye intoxica le gène bato oyo banda kosepela no to baya na groupe sans souci mpo na yo ke bolongwa wana n'importe quoi neti nga vivien so na esika wana moto aya intoxiqué nga na longwa so na longo eseke na nga faux artiste eseke na imaka mna osala te nga vivien na longwa nga moko na silika nga na mema mutu te na groupe na nga nouvelle alliance otala eza babilongo ya sika mpe na doit rappeler atera mutu te donc nga na longwa nga moko na longwa mpenza na répétition na yebisi bango moni nga nde nakee na oya te nakenda na terme ya mutu te na mema mpe artiste ya groupe sans souci te ndenge président sans souci atikaki non sepela te ndeni président pour déjà azalaka président wana kutu sans souci aza po sans souci akomaka maréchal ye azalaka déjà président azalaka deya na bambongo na no change na station ma campagne azala na bamaison na basima aki na bajip est-ce que comprendre non sepela te po ani baotya ngai nga na jip na baba ya jip te po ya mosala te eza mpona mosala te président eza wana po asimi baresponsabilité ezalaki babilo mosusu na ofungola sans souci banda osala te pour desasa banda osala yango na ozala jalouse par rapport na ye na nini eza kaka esimbi te na bulo nde natika bango ntango otiki bango obengi venanio na venanio bino bolala bino bokei na bino nipo na bino eyemérité te ke bozala ngai nde nazalaki wana bango tu omoni balongwa na baya nsima bakutanga wana kasi yango obengaka bango na kati wana vie na ngai azalaka nanu te ngai nde baza bavie na ngai dobengi artiste nani oyo na artiste nani omoni baartiste oyo ozokanisa wana baa balider na kwe na bango tika polémique oyo ekoaboutir na rien baza balider na kwe na bango ngai na etoxika motu te mpe bango basala makambo seno bango donc Viviane azane ka Viviane alongwa nga moko na longwa na ndenge na nga. Merci maman Viviane alongwa na ye na ndenge na ye sans polémique. Wazaki toujours les à côté papa la vie artistique. To côté ce qu'on a kati sa elubu. Maman Viviane, oko na idée to événement. Ouais pour ça quoi OK. Olamba mali boso na na oto bali. Bon nga vraiment nazaki mwana mwasi na kati ya bana mibali. C'est-à-dire na âge déjà ba 12 ans na bana déjà ko lamba mama pe abimia keteka atinga na ba petit na ngai na lambi pe ba lié na kepe na simandaku na buki pe na matembele na ina saleli bango ba lié na âge à 12 ans déjà na bana déjà ko lamba déjà voilà que ça déjà ko lamba. Et quand les autres disent que ba tu as théâtre surtout ba si bo makasité na mamotali ndaku ndaku c'est-à-dire kokombola misala ya ndaku kolamba kokombola koza swe ya bana baleki depuis mabongo koza makasi te po bolinga manzaka milai bolingo zara toujours chic trop de pour exception ça ngana ngote ya ba genre wana bazali ya ba genre wana pete bazali ba balamba bazana ba pe balamba te baza bazo bana misala na bandaku ba tsaka manzaka zana ka likolo madame bazali ba pe balinga ngamona lamba pona yoka bien bazana bango. Et là, on maîtrise ma casse dans l'âme. Bon, on a l'âme à Nyonso, hein. On a l'âme à Nyonso. Michel Lenf, les grands Saoudiens partout. On a l'âme à Nyonso. On a côté à peine à la tribune. Oui, on l'a bien. On a côté à peine à la tribune Nyonso. Nyonso tout. On a l'âme à Nyonso, on a l'âme à. Toi, on a cassé mon auto pour Zaka. Mais yo, on répond de toi en Souka. Tu vas répondre dans les commentaires. Dans la chambre, dans la cuisine, dans le bureau, et là, on est protégé à Caliban. Ah bon? Est-ce que yo répond de songo na suka l'autre liani chambre bureau quand je parle du bureau de Moussala Moussala donc on est théâtre Moussala salaka na papa salaka na chambre na papa ndenge ka bayebi na kolamba ni ne ka da libala wana ese nga ba exercice belé ba réflexion belé donc l'autre lia non c'est la on va présenter la maman bana poto ba balinga bayebi kolamba te po moni émission ya Elubu esungaka ba maman bana ndaku ayebi kolamba ta zwa ta balakisa ete musupa botami na ye libanda mboka ayebi tege mboka nanga Congo biloko ni erenyaka na bali congolais na olambele nini yango na sikoyo to présenter bino émission yo pose na papier na biki to saka ngainga ya musaka na mbisi ya moto moko mbisi ya moto moko na ngainga ya musaka po mbisi ya moto moko yango nde ezalaka mpona musaka po atebele barozo azwi Thompson
atie na musaka te to mso ebonga na musaka te mutu mso mona azwi soki nini yango mbisa okauka moko boye atie kaka na musaka yango te mbisa moto moko nde esalama mpona musaka voilà. Faut comprendre mpona mwa makeye la prière campagne ya évangélisation eza na nsima na biso awa donc bato bazoprier bikaka makambo ya nzambe moyen mpe todérange bango eza te mpo église eza na nsima biso mpe tozosala mosala na biso. Là je dis un grand merci à Merdine Toya depuis Paris, la référence de Tour Eiffel, et pourquoi pas à Gisèle Labraquinoise, la femme de K. Et sans oublier à Michel Elenf pour les grands soldats partenaires officiels Yakari Sidissou, Michel Elenf, maman, tout côté sur tout le monde. D'accord, merci. Kitoko. Comme ici, na maman Viviane yanga c'est la biso présentation ya biloko oya kolamba maman Viviane biloko non ilamba mité la kisa biso o nini po sango ndeni oyo ngai oyo j'espère batebele ba maman be soko lobi ko yebi ndenge basala ngai te c'est que ukosi eza facile pona kosala ngai eza ka exemple pona opesa basela biso photo gagner temps ngai sala maraboui ozomona natiki nzete oyo nalongoli ka juste makasa toye awa oyo eza poivron oyo eza litungulu nasomi na quantité oyo par rapport à biloko na olambela so biloko mpe eza mokie oyo kosomba ya monene te osombi ya mokie litungulu mpe mokie bepise eleka te mpo mona moto mosusu alambi biloko bepise ezomonana ebele oyo eza ndembi so botali bien nasombi yango mokie mpo biloko na biso ezala goût nakolekisa te mpo esala mabe oyo tomate ya mbuma tolia bio eloba nani oyo moya otanga kombo eza te bato bele balela na bandako vie nanga Dalidi Kambala alinga bio vie nanga ya mpe maka na kima esika azali toza na mbila yango oyo mbisi na biso yeyo oyo mbisi ya moto moko soki ya mbisi okauka benga yango moto moko sikoyo ndenge eza boye biso toza toyoka solo na yango soko olambi yango mpe ata moto ana point fo yokake mpona baolamba moto moko ezalaka tellement goût makasi epesaka mpe saveur bien na légume na yo voilà yango wana toaka na kibe mangi toza na muscade toza na ai na biso yango c'est bon maman nga nakende na côté nakemela eloko ya malilo osombeli nga mais so na remarke ke eloko moko boye oyo faut bato bacomprendre nakoya na micro te pose une question osala yango nini po Dorcas Mafuta na Afrique du Sud komala kotoma molamba akokaka te ayekolaka awa Dorcas Mafuta c'est-à-dire zwa papier na biki Dorcas Mafuta zwa papier na biki onote na Caris nga pena biloko wana pena miso ekimaka eloko so olambi yango ata mundela oliango ata Nigeria oliango ata o aza mtamboka nini oliango basi kitebe bolamba na pasi donc so pe mosi kitoko wapi minu pembe mais oui tenga na tula te nga mosi mbi ndenge moko ata c'est bon merci gloire moto fa 3 tika na maman bolanda vraiment ni maman so sala poto bakisa 1+ na auto zanga ki koyeba merci.
Maman n'a le bac dans nos zones. Et là, au moins, ils sont en moni. C'est un peu spécial. Moi, c'est moto, moi, moto. Il y a un bascule en canne, ma moto. Il y a un bascule en canne, ma moto. Et mais ça reste si camingi. Na ba wendele to somba ngobongo. Komona soki ilali. Ko misa mwa kusu. Kosomona po ezambisa sika da fresh. Kosomona to tchama ma moto boye po elembisa pe ba poso wana. Otango tchona biloko ezala bien. Do basukola ngo nde boye. Moi temps on a zuka ma ya moto oyo na tia. Mais okoto kusape ma ya moto pembeni osopeli yango. Il faut quand même. Ma ya moto kaka. Ilingo bateka ma ya mbila te, ata ma ikara ya pamba osopeli yango awa. Na tie ma ya mbila po to gagner moi temps hein. Loko eza ya moto.
Maman, on va bien pour la seconde fois. Bon, qui maille, tu es maille, on va expliquer pour te comprendre. Moi, maille, c'est qui ngai. Ngai, il faut que tu sango. Ko boire maille. Pour ça, tu as un bon ngai aux amakasi. Tu as un sous estomac, estomac, moi, baliango. Et aux alates, il faut boire maille. On a des petits calibres. Et ça, on a manga, on a menga ya mukie kaka. Et on a tout chango. Pour ça, tout chango te zala. Liko les avements qui t'ont été. Pour un décor quoi. Asko, bisi na biso. Tuzo sukulae. De lembi. Bozoka de solo. Zambisa musaka. Mais tout ka balbanga ingai zaka. Moi keti pour na papa. Obi mdu sosa lembana ye. Bako tikala ko sela ngai makambo. Batika ko sanga ngai ndeza be leksa na ofufu bien. Et tu comprends ngo? Andimite musosa lembana ye. Akoma ka luka ma ba raison a pole sanga ngai. Pole sanga ngai. Non, azane fatigué. Ngai sala na ngwe lote. Après que tambi signé so na so chambisi na tie musaka après na tie ba épice tozong sens ko na moto quoi ça va combien de minutes à peu près estimé ndo ndeza boye umela te 20 minutes ezebeli ko déjà mbisa okakeza makila te déjà na tie ko na maya moto elembi déjà so omoni poso nango ya d'ailleurs lemba mutu pa ko liango bo ngai pesa nango déjà ya obela to obeli saka be épice na biso na kati ya soupe e bala na so se sangani nango. C'est bon kasi natiki ona kula ngoma na koya lisusu na ero esengeli. Voilà.
spécialité dans les amis. Miss Moni, et comme ce qu'on attend au monoko, alors les monsicos et puis ça résultat, il y a recette. Pour Miss Moni, oui, propriété, l'âme de l'élite et Moni. Mais mon nom est ce que merci vraiment à vous avez béni na ba télévision na bino kolanda ningi maman Viviane Alambi et comme ce qu'on attend elle a présenté biso finalité et loko utu kolambi la biso te ba ningi bili asala ngonenge ni po e koma boui. Là je dis un grand merci à toi mon vieux propre olemi biflash de Luka la charge de Luka la biom to simbiango Kalaming te kare si bis na 4 lukala juste là pendant 3 jours mais na 3 jours quand na 4 lukala na zalawana sans oublier ni Chakangebe ni grande sœur propre et abatu ya olemi bi flash na 4 lukala kare si bis na fin du mois déjà ya mois oyo kaka na zalawana et na 4 lukala maman olambi ça ba oba moni ba kuté na vidéo ana suka mais un peu pour expliquer biso par rapport à Osan. Bon, tozaki na ngai, tozaki na mbisi ya moto moko, tozaki na tomate, tozaki na litungulu, ndembi, céleri, muscade. Tozaki pe na kib manji na biso. Ya mondo moni esali ba biloko nyonso bima kitoko boye. Juste après. On est invité, les invités sont là. Basi Toko. Bonjour. Bonjour. Maman Kombonani. Moi c'est Choupette Yoka. Choupette Yoka. Oui. Alors, pour votre information, toutes les trois que vous voyez, ce sont des chroniqueuses
kala mingi tie Carisse biso pesa bino bango ya bo tala bina bango ni hôtel Carisse biso ne bozo tala pe mikolo grâce moi ça pembe bango pe kala mingi te bo yamba bango za vraiment ba bienvenue na banaku na bino maman bonjour. Bonjour. Kombo Sabrina Issa. Sabrina Issa, moi c'est Kitoko. Maman Kombo Déborah Issa. Donc vous êtes de la même famille. Issa. Ok, est-ce que par rapport à l'année vous avez invité, bien que vous êtes aussi des chroniqueurs, mais les lots, vous pouvez pas vous dévister. Est-ce que ceux qui vous livrent, vous pouvez c'est vraiment résultat, Oui, surtout mes qui ont donc ça va, vous avez un résultat, besoin. Maman, vous pouvez faire un résultat. Bien sûr. Vous pouvez faire. Constater autant mais mère, tout ça ça résultat. Yo, no clair, yo so maintenant lié simbito, yo c'est les simbito. Bon, dans côté à biso Tomoni, maman ne se passe pas kuna. Maman bonjour. Bonjour papa. Maman comment? Kombo na nga Nene Issa, moi si pembe moi si mbijiba o balanda fait internet ba bona ka Nene Issa. Iyo le lubu ya maman Viviane. Maman Issa na lubu ya maman Viviane. Ce qui veut dire ma bébé c'est biso. En tout cas c'est bi ma bena olo. Mais pour na nga bena bi ke elambelo balambe. Ko biso pe na kini pe ba maman so ba l'exception de ngolambe. Kitoko sikoyo tolobi ofo loba munoko pesa eloba soki munoko isi siko loba nde siko topesa topesa ba résultat na biso topesa ba dernière phrase ba dernier mot quoi pour na émission ya lelo. Bon appétit à tous. Merci na yo pe lokola. okoti na mimi kaka kopio penza la kwesi oleke mpandi bio ah ti na loba te nga na loba na mte ba to ba déguster bon so to lié mais bon ba loba na après nga na yo loba mam choupette oui donc mon on est
Moi, tu as le baiser, tu as le bloc au son, pour ceci la thé. Pour ceci la thé. Pour les canovelas, non, pour les canovelas. Oui. Son, son. Maman, gloire au mon nez. Exemple, la bosso na lia boka boy pe na kangami na mbamo. Do a on de ki kitoko makasi ndeka lobi pour ça do si la thé mais malheureusement marambo bien nyo sezala na suka. Maman, ce qui on peut ça point au pire combien? C'est 10, on a 10 sur 10. 10 sur 10. C'est là les kio. Oui, les kinga, nous comme beaucoup abonnés, bon là, mon hôtel les kinga. En tout cas, c'est vraiment affecté. Ok, c'est qui bien. Bon. Olia a bien la tête, hein? Olia moi pas autant à combo. Tu vas permettre autant comme tu as dit trop personnes. Et beta ma bé. Tant ça ah il y a qui en a le web aussi ko office pour bien na mutune. Bon beta bé na lia na ngapinza na. Ça c'est bien mbali na les non a toko ke pe ba ko ba ndemo. Ba ndemo. Solo. Fonga pe na lamba ga danger. Et puis ça maman ba biso ba tumidi ba mwaso la kiso ndenga olamba. Voilà. Dédicace mabanga na ba mabanga manga ba dédicace na na pesika kana kolo chaîne pour non na lela effort en tout cas Karinya madonna lela effort so da pe na fan no mo lela o ngapi na za parmi na pesi ba dédicace na famille isa nyonso na pesi ba dédicace na nga donc so ba do bwa ka abaleke beli baleke beli ba o ka ba yebinga nene isa pesi mino ba gros bisous na Paris na États-Unis na Belgique ba leki trop beli mais na pesi ba o ka ba bisous beli pour s'abonner la chaîne en tout cas vous allez visiter. Merci vraiment pour notre suite ça na bino ba chroniqueuse et là on y pesi bino pour ça musala ngo. Donc surtout le PCB pour ça Samson Tara maman biso Viviane donc maman moi bois kama faut biso bana yo to bois kama on tara on me dit ma Viviane donc ça là biso moi genre cause à premier artiste biso photos à artiste quoi moi sentiment wana oui ça que to za isika ya za maman et là on y sika oyo na YouTube ezalaka déjà et oyo ezalaka te yo oya nango na étant chroniqueuse. Ce qui n'a lobby est sous ya sikate mutu super rose. OK. Na préféré na batela. Pourtant na bima na elo na ngamo ko touche personnelle. C'est bon, touche personnelle. Ba genre de mission nini oyo ozana ngo comme conception ou ba bando lambelela. Déjà na ngaka kolobela mingi na ba fille bana o ba bota en dehors de mariage. C'est bon. Merci vraiment. Nabino na sepe nabino ya makasi to zala coaching maramutu eleka bien puis mokili ba redécouvrir vraiment que non na mboka moko boye ça pe na bâtiment ba bi ko sala pe musala et ko sala vraiment plaisir à trop. Mais OK bona ba tonton ana. Ba tonton ana ba to na sima. OK bona ba. Malam, d'après si vino conseil à nous na ba. Tonton ba to na sima kamia. OK bona ba. Maman tu es pas na yo. Bilonio da tête lia. Pardon? Bilonio na ba théâtre et au lia. Il y a battu à théâtre. Attends-moi 2-3 personnes. Bilonio na ba qui na bolier. Olé neni. Ok, autant là, même sous collègue numéro boy. Tu as un tournage, moi pas naé. Au coup de Alambi. Oh, malébélé. Nana 19 ans de carrière. Bah c'est belé. Tant que tu as permis. Bon, na koki ko ça la publicité na bango ba té pour ba pesi nga mbonté. Na ça nga ça la promotion ba tuté. Bon, ce qu'on a eu na bato na bo tanga ba Congo. Ni mo le bilo na bango. Ni mo bika ba bato. Nani ba biki na lama. Na yi na ba. Nga leki bango. Ok. Tu robaki na chambre, na cuisine, na bureau et le boni ne garandaka libala. Question on a to banana on est bandeli. Ouais. Bon pour ngai na chambre, na bureau, na cuisine. Et le regarde à libala et la chambre. La chambre. C'est bon, mot de la fin un peu quelques dédicaces. Pour tout n'ingate pourquoi la chambre? Faut tout n'ingai. Pourquoi chambre? Pour so okina wenzi. Babimisi ba épices nyonso. Babimisi ba goût ya ba sorti nyonso. Babimisi ba biloko oyo kopesa biloko elengi. Ba mama ya ba restaurant ba malewa, babima tale belé. O papa ko sala na bureau boy ba komo na ba mituka na bango ba oteka biloko. Musu ba ko lekanga na olamba. Regardez libala terre. Mais mbeto ya fait pour wana na conquérante.
donc sala oyo cerveau na oyo etinda yo calculer selon yo po papa koke na musala na journée po azonga lem tu 12 heures ya olia ezala impossible akoluka kaka esika sa nini alia avai na ndo vai na ndako ok luka nini est-ce que obima 0 heure 1 heure 2 heures akeluka lia pa bato te donc yo bongsa chambre bomwasi bongsi chambre donc ya mwana nde garda libala. Merci maman Viviane papa ya mutuna oyo quelques dédicaces et puis na pesi merci na ngai na mon vieux Major Doudou le grand boa mutambongo makasi Jolie Makimbwala na pesi ombote mingi bisiko zali merci na ngai na Robi Mvwemba babi display en couleur merci aussi aux alliés vraiment en tout cas merci na soutien na OP ba collègue na ba na poto na moni succès na moni Nicole na moni Meta Pinga na moni Domaze na moni Irène qui dit en fouka donc qui wana kati ba gros bisous na bino merci beaucoup merci vraiment to comme merci na ngai wana na Rosale gratité na maman Zizi babi dépôt Ibrahim maman Ibrahim moi c'est kitoko moi ça taille moi ça mbiji na dépôt Raïm émission ekoya to kevena dépôt Raïm to filmer ngo bomona na emoko te mais sur la même scène ya na kende transport et ça ya sur la rail maman Fossetti mi balé moko te mi balé la lita mamoko des Fossetti. Merci vraiment à maman. Je dis un grand merci à mon papa Ebe Kidibou, depuis France. Maintenant vraiment à trop. Et puis la bonne sanité à toi international Graciani Kilanda, c'est international Graciani Kilanda, c'est depuis quelque part. Tout ça là que au Burundi ça vraiment Jido. Dans la RDC, il y a des femmes de la fédération congolaise, la fédération française de judo dans la RDC. Et puis la bonne sanité à toi, Michel Lenf, les grands saoudiens partant officiel qui a dit dissous. Ce qui est mission c'est plus ça qui bino pour ça merci encore le support PCB Pema et pourquoi pas à Karine Yamado pour cette chaîne la Karine Yamado TV et à Gloire Ngoma Motofa3 qui était derrière la caméra et pourquoi pas à moi-même Karine Sidissou. J'étais là pour vous présenter cette belle émission. Ngaina bino to kutani na mikolo ekoya. Bye.